Nous venons dans ta maison, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous venons dans ta maison, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Oh, t'adorer et louer, Seigneur. Oh, t'adorer et louer, Seigneur. Nous venons dans ta maison, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous venons dans ta maison, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Oh, t'adorer et louer, Seigneur. Oh, t'adorer et louer, Seigneur. Nous lèvons nos mains vers toi, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous lèvons nos mains vers toi, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Oh, t'adorer et louer, Seigneur. Oh, t'adorer et louer, Seigneur. Nous lèvons nos mains plus haut, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous lèvons nos mains plus haut, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Oh, t'adorer et louer, Seigneur. Oh, t'adorer et louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice, tu nous as franchis pour t'adorer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice, tu nous as franchis pour t'adorer, Seigneur. Oh, t'adorer et louer, Seigneur. Oh, t'adorer et louer, Seigneur. Oh, t'adorer et louer, Seigneur. Nous venons dans ta maison, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous venons dans ta maison, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Oh, t'adorer et louer, Seigneur. Oh, t'adorer et louer, Seigneur. Nous venons dans ta maison, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous venons dans ta maison, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Oh, t'adorer et louer, Seigneur. Oh, t'adorer
t'adorer et louer, Seigneur. Nous lèvons nos mains vers toi, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous lèvons nos mains vers toi, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Oh, t'adorer et louer, Seigneur. Oh, t'adorer et louer, Seigneur. Nous lèvons nos mains plus haut, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous lèvons nos mains plus haut, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Oh, t'adorer et louer, Seigneur. Oh, t'adorer et louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice, tu nous as franchis pour t'adorer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice, tu nous as franchis pour t'adorer, Seigneur. Oh, t'adorer et louer, Seigneur. Oh, t'adorer et louer, Seigneur. Oh, t'adorer et louer, Seigneur. Bien-aimé, dans le Seigneur, tu vas dire quoi adorer, tu vas dire quoi bénélayer, qui est banzembo et qui inspiré, banzembo, bien-aimé, dans le Seigneur, et là qui est kobélela Yahweh, kobélela l'inko le bako invoqué, natongo alelo, tu es prêté, tu invoqué, prêté, tu bénéla, n'aba passe nabiso, n'aba problème nabiso, n'aba difficulté nabiso, et tongo nyonso ayaka, bien-aimé, dans le Seigneur, ne sois pas distrait, ne sois pas distraite, bien-aimé, dans le Seigneur, le matin, ezali lolenge, tango abanda kokende na jardin d'Eden, chaque pourquoi, on a kokende kokuta na Adam na Ève, mais biso awana tango oya biso molimo a changea akoma tongo nyonso ayaka pete amona ke tozana posani tozala posana ye tozala posa tosengani yango bien-aimé dans le Seigneur yango mystère onazo mema bino tongo mystère wana okotanga ngona Isaïe 64 verset 6 azali koya il s'indigne azoloba ete je ne vois même personne qui vient pour invoquer mon nom. Alléluia, pour invoquer yango ndito yembi awa ete belela belela Yahweh. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Belela ye na tongo alléluia. Zokumisa ye na tongo o. Le Dieu qui vit éternellement. Le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. On ne sait même pas calculer depuis quand il est Dieu. Alléluia. Oko calculer ngom tout eko pasugayo. O yebite le Dieu qui est omniprésent. Na yebisaka bino ke ilekela kanga yangwana yake il est partout au même moment au ciel azosa la réunion kuna likolo na États-Unis kuna azali et na France azali na Belgique azali même moment yango de bawe bazotuna ke oseki bozolo ba ke Yesu azanza mete sikota mwa kitaki nani atikala na likolo bana mike na kati ya kondima aza omniprésent azali omniscient il connaît tout. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Il est omnipotent, le tout-puissant. Il est au-dessus de tout ce qui peut se nommer. Tongo Alléluia. Est-ce que tu peux adorer ces dieux avec moi, bien-aimé dans le Seigneur? Adore-le, adore-le. Il est là, il est avec nous ce matin. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui peut tout. Le Dieu qui a créé les cieux, la terre et les sources d'eau. Nini akokiko créé te na vie na yo de kolanga. Et là c'est la foi qui nous manque. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Okozanga fate na tongo alléluia. Todo kumisaye. Mo bateli mala. Mais dans le Seigneur kumisaye. Alléluia, bien-aimé
dans le Seigneur. Abattez biso pe journée, alléluia. Et belé pito la mukangina bango. Alléluia, bien-aimé, dans le Seigneur. Bazali sus na bomoite. Et belé pe balamukite. Na yo oyo la muki na ngai papa. Et maman. Et zalamutia esengo. Et belé na se apongi. Abela kite la pokwa. Et bake koning sabo azoninga na susute. Bien-aimé, dans le Seigneur. Et belé azala kipe na maladie na butuana. Na koma akufi. Et na bassoin palliatif wana. Bazela ka motema. Et motema ekati. Bien-aimé, dans le Seigneur. Yayo motema na de katite. Tongo yalelo. To yepete to adori. To kumisaye. To tombo la monene na ye. Nzambe munene. Nzambe na boma. Nzambe apesi biso mukolo kitoko. Nzambe apesi biso mukolo malamu. Tozo tombo la ye. Tozo kumisa ye. Nzambe oyo apesa yo kimia. Nzambe oyo apesa yo mabota. Nzambe oyo apesa yo mukanda. Nzambe oyo apesa yo. Ya natangele liste ya makambo Nzambe asalela yo. Ya souffle de vie wana osanango. Oyebi soki ke ayana facture. Oligaki otokima facture wana. Tala kuto aya mike oyo ya ba société oyo tozanango. Fu zanga kofutango. Ona ndenge bakokatela yo gaz bakokatela yo courant, électricité qui bien-aimé dans le Seigneur. Yango souffle de vie otozanango. Soyons reconnaissants. Manifestons notre gratitude, notre reconnaissance envers ces dieux qui alinga kaba ingraté, alinga ba ingraté. Action de grâce, rendons grâce, au rendre grâce, les aliko de merci nzambe. Ola mukina tongo alelo, nzambe na commission. Olingo olia, nzambe na commission. Et qu'on a bilé ou, yango de ko rendre grâce na bilé ou toyo kakayangwana. Que Seigneur, je te remercie pour cette nourriture. Yango de tozo bonde la paix tozo yekola. Eh, bana ba uti classe papa merci pete bana nga bazongi mala. Bana ba uti ba vacances nzambe na commission pete bazongi mala. Rendons grâce et régnonso, il faut te rendre grâce et pas une ensemble. Papa de commission et te jalimala. Na commission pour la journée oyo nzambe tikete journée nanga eza la journée ya kimia, journée ya sengo papa. Eza la journée oyo ko manifester monene na yo kati na bongo nanga. To pamboli yo papa, to commission monene na yo. Bien-aimé dans le Seigneur na tongo oyo tozali ko senga mana ye likolo na biso. Bien-aimé dans le Seigneur senga mana ye likolo na yo. Papa limbisa nazali mwana na yo. Alléluia nazali dignité papa. Mais pardonne Seigneur. Il est écrit que si tu gardais les souvenirs des iniquités, ô éternel Seigneur, qui pourrait subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Pardonne à yo, papa, miséricorde na yo, bonté na yo, amour na yo, likolo na ngai, papa, na tongo alléluia, papa, na trouvé grâce na misu na yo, imbisa pe bana na nga, au nom de Jésus, imbisa pe ba membre ya famille na nga, imbisa pe ba santo nyonso, tongo alléluia, tozo senga makila na yesu, ete kolo apeto la biso na makila na ye. Alléluia, toza la peto. Alléluia, tant susu na butu. Mungu na yaki kosuye yo. Yangone tozo senga makila na yesu. Seigneur notre Dieu, purifie-nous, lave-nous Seigneur notre Dieu, complètement de toutes nos iniquités, de tous nos péchés. Efface-le, rejette-le au fond de la mer Seigneur, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tozo bela molimo santo na nzambe. Nantongo alelo, molimo santo na nzambe, elemisanga, esanga makati, komisanga elombe, na prière, komisanga flamme de feu, pona yo papa, komisanga flamme de feu, alléluia nzambe tata, nala malimbate, nala matindate, mais nazala toujours ya côté de ma, makasi epesa melanga, molimo santo na nzambe, touche-moi, capacite-moi, alléluia papa, alléluia nzambe, alléluia nzambe, molimo santo na nzambe, telemisanga etango nyonso, et na connaissance ya parole, na connaissance ya molimo, apesanga epe connaissance biblique, alléluia, molimo santo na nzambe, na pamboli yo papa, to pamboli monene na yo na tongo alelo, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Toko kiko silisa, kitu na biso ya tongo alelo te, sanke to tanga maloba na nzambe, yango na pesi binombo te, na tongo alelo, yaya osali shwa malamu, osali pesa malamu, ete oya liboso na nzambe, ozoya liboso na nzambe, me liboso ya mutu te, e na présence na nzambe, na kosangana oyo tozosangana, yango nde otangaka, et Psaume 133 okomona ete,
c'est de là qu'il envoie la bénédiction. Il est agréable, il est doux des frères de demeurer ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous allez demeurer ensemble, on dit azali kotinda bénédiction. Awa tous allez ensemble, namolimo, mais la présence était, on dit bien-aimés dans le Seigneur. Namiko, yatongo alelo, ezali wabino, mote Philippe, bambote belé yaya, et kozanga kate, rencontre eux, ezali koya ko rencontrer nzombe. Ceux qui misent na yo fungwa, mamisa molimo omona, olingaka omona teke o, et toujours ya prière ya tongo, non, toujours ya kokuta na Seigneur. Yango ko lembisa prière te, bosenga na ngai yango wana, ko lembisa prière te, et puis ça motema na yo et pas une nzombe, matisa niveau, matisa degré ya ba prière na yo, mais dans le Seigneur. Yango na to walelo, tokotanga mukanda ya nzombe. Est-ce que vous avez la Bible na yo, koka sete ke pete ezali ko, ezali prière ya tongo, et na na ngai kaka bongo, bien-aimé dans le Seigneur. Zalakana Biblia na yo. Na Biblia, tokotanga mukanda Esaïe chapitre 43, tokotanga verset 1 na 2. Bien-aimé dans le Seigneur. Mende konanga soki ke nano o like de to bandi boye. Ya boto partageaka. Soki ke nano s'abonner, soki ezali mbala na ye liboso ya abonné nano ete obanda kozwa notification au lieu que totinde la yo, mais obanda kozwa notification automatiquement ceux qui ont s'abonné et puis nazana posa na mona bino bosa la pe ba commentaire ndeko la ngai tango bozali kolanda ba prière boye pe tango prière ezali kotikala na chaîne boya bosa la commentaire ce que vous avez témoignage ce que vous avez liloba moko kokoloba oloba nzambe akopambola yo bien-aimé dans le Seigneur. Ainsi par Ésaïe 43 verset 1 à 2, je pense que nous sommes appelé ça qui déjà passage. Ésaïe 43 verset 1 à 2. Ainsi parle l'Éternel. Non, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien. Je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Yaya. Aïdali parole moko assurance. Onzambe adali kopé seigneur na tongo alelo. Bien-aimé dans le Seigneur. Et d'aller prêter et réconforter. Et d'aller prêter et faire makasi. Parole oyo. Bien-aimé dans le Seigneur. Nzambe azolobak. Bible le vike nzambe le vike maintenant. Et là ya lobité. Et là n'engaka tozo yoka. Oui, maintenant. Maintenant. Alors vike. Ainsi par l'Éternel. Maintenant l'Éternel qui t'a créé. Nzambe wana o asalayo. O Jacob. C'est lui qui t'a formé au Israël. Quand tu m'as abandonné na Jacob, quand vous allez moyibi, il y a des créé. Oh, qui t'a formé, quand vous allez formé, aïe commissaire Israël. Il y a soit formé. Et là, un groupe na biso, et là, un chaîne na biso, et là, un ministère, tous formé des buts. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la formation mobimba. Yake bobima ba commando bobima batu moko ke batu ya makasi bobima batu moko teke na ma doctrine ezate que dénomination songolo non awa ezali dénomination na biso Jésus dans la relation bino kaka Jésus na la vie éternelle le royaume des cieux na ko yela bino makamso toko kende gauche toko droite zonka Yesu et le royaume des cieux et que tout ça nazo former batu o bazali causer la vie éternelle au bateau au bazana souci il y a salut il y a ba âme na bango d'abord à créer mais il faut la former bien aimé dans le Seigneur. Si tu n'es pas formé il y a un des aux que nous pépénions ce qu'on a aimé mieux ba ko ya auto pas coller mafuta on dit mi pe opésin auto pas coller mafuta non bien aimé dans le Seigneur. Il faut que tu sois formé tant on va former Komboana elongwe. Kombo ya Jacob elongwe. Et comme kombo ya Israël.
ndeko na ngai kombo wana ya mabe wana ozalaki nango ya muyibi ya kofinga ya kitetu ya impoli il faut elongwa makambo ya koela ya motema mabe il faut elongwa makambo mabe nyonso wana il faut elongwa yango Bible le Bible si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature ya awa tozoloba na bato oyo ke bakomi sikoyo ya nzambe kita créé au Jacob wana sikoyo eza lokola mutu nyonso mais que formation de mutu ezokomisa mutu ke mutu andimeli akomi ya nzambe mais lelo tozali na baeglise etonda na bapagano na bapagano ke ndenge nzambe alobi ke bazopusa na pembeni na ngai kaka na monoko na mbebo mais mitema na bango mosika na ngai ebele baza mosika na nzambe mpo nani bazwi formation oyo te baleki na brisement te po soki oleki na brisement okoyeba ke oyo likambo eza mabe oyo ezali malamu oyo nakoki kosala te mais soki okomi Israël baforme yo okomi ekelamu ya sika. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Okomi tu ya sika. Regarde sur le Philippe wana batoye bela ki wana te. Ya wakanda, ya makama de wana non. Bien-aimé dans le Seigneur. Yango na tongo lelo, sois formé. Sois formé, tu m'as mis à tongo lelo que ozala formé par Dieu, par le Saint-Esprit, au mythique. Ce qui est comme bongo, comme Yanzambe, yango desamba le bina yobo, ne crains rien, kobangate. Je te rachète, à son babison na makina nae. Je t'appelle par ton nom. Aye bibiso na makombo. Bon longo la makombo onyo sokuto. O tozana ngo o ba papa ba pesa biso. O ya bangunda yango te. Ndengo zalaka na kombo o ye ayebeli yo na kombo wana. Ba kombo ya biso ya mukilo yango te. Siko azo yebisa yo bo. Verset 2. Ésaïe 43, verset 2. Ya liboso nano alobi ko banga te na zongela ngo ko banga te ba circonstance ba problème nyo et alobi bongo pona ni ba problème nyonso ezali ko ela biso. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Alobi ke soki okatisi mai ngai na kozala na mai ezani ba mbonge to okaki te mukolo wana ba mbonge etelemi ba bilima bazaka na mai ta la place donc toko traverser na ba bisika wana. Que comme mbonge koko na vina yo okomi ko se poser ma question, est-ce que na za ensemble ou bien na za ensemble est-ce que ba prière ngo kutu nzamba yokaka ou bien ayokaka te ba mai yango wana soki ke oleki ba étape ndenge wana le fleuve il n'était submergeront point et ko dindi sa yo ko dinda te ya dango de batela kondimana yo ko le kapilo ko nyonso dango bondela katango nyonso Seigneur na peso kondimana nga mbonge nyonso koya baye koli basalaki bazaki mayele mbonge ye ningisi boîte maye komi kokota na boîte babundani na ndenge na bango nasima bakei ko invoquer elingi koloba bakei Seigneur la muka Seigneur alala tangu Seigneur na yo azalaka na ye alala Yesu na yo azaka alala la musaye na tonga lelo baye koloba lobike Seigneur toko kufa tozo dinga metala tangu ala muki apekisi mbonge mais yo kaka bato bakende kosenga ko invoquer oyo mutu ya ndenge nini oyo boye na bambonge ezoto sa ye tala nzambe ozana ye ozana nzambe ya lolenge mususu ozana nzambe mususu bien-aimé dans le Seigneur yonto ni aussi ça a été to côté na prière peut-être aussi ça adoration na bisa tonga lelo peut-être tant ozo ya ki to koko ya teke to bonde le bien de la son ka pa tant que to zanga ko ka parole de Dieu. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et les flammes ne t'embraseront pas. Ce qui est dans moto la situation est comme intenable, est comme difficile à supporter. Et comme que nazo na kutu ndenge na koko salate. Ana tika na ngai kaka kutu tangu na banda ko zo mibali kutu. Ezalaka boyete ataku kutu tangu wana. Tango kutu tozalaki kutu kende kobeta basheke ezalaka boye te tango bana komela diamba ezalaka boye te mais bacomplication elingi koloba bacomplication sur complication baproblème sur problème oyo nano esilite problème mosusu ebakisami yala kokomi ke non mpenza nazomona te natika na ngai kaka makambo nzambe oyo kaka natika kaka nazongela na ngai kaka moyibi to banda kokende koyiba na bamagasin nazoteka biloko wana nazosimba mike me boye mpenza non ça va pas
non yaya okozika te Nzambe alobi ke azali wana yango soki oza ya ye yeba ke malgré bambonge, malgré ba difficulté, malgré ba pota, malgré ba tofina, malgré que ozolokota ba miete ezali kokweya, mais ezala ya Nzambe lokola Lazare yango nde ntango akufi aitolaki Nzambe te, ezala ya Nzambe lokola Job alobi ke mwasi alobi ke finga Nzambe kaka okufa yaya kofinga na yo Nzambe te, kotola Nzambe te, kotika Nzambe te, kozonga nsima te. Mwasi ya Job alobi ke tika Nzambe. Job alobi non. Est-ce que tu okumisa Nzambe kaka soki toza bien? Yaya kokumisa Nzambe kaka soki makambo eza bien te. Même si rien ne semble marcher, kumisa kaka Nzambe. Malobo na elio natongo lelo ko bangate, il est là, il est là. Et ayebio maintenant. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Ndenge ozoyo kaboye, yeba ke azali ko zwa charge na yo, azali ko prendre soin na yo. Au nom puissant de Jésus. Tobanda ko kende bongo na batongo nyonso ya monde tozo kumisa ye pour la parole otoyoki. Papa, merci pour ta parole. Merci pour la lolengo le bélibiso na tongo lelo ndeko nanga kumisa ye sanjola ye na tongo lelo ha zanzambe munene. Merci papa. Maloba na yo vanda kati na bomo nanga nasalela yo tango nyonso, natalela yo tango nyonso. Kondima nanga ye epai na yo papa. Alléluia papa na banga te papa ko banga ezwa bomo na ngai te papa natalela se yo papa batela kondima na ngai ndeko na ngai tika kondima na yo epai na Nzambe bambonge eyaka mama yango anake edindisa yo toyoki ete tango bazalaki ina bayekoli mbonge eye makasi bana batu bazalaki bango moko te bazalaki na Seigneur soki olandi histoire wana ye moko mutu alobi ke tozwa boîte tokatisa na ngambo. Bien-aimé dans le Seigneur, bakendeki kosala kindumba te, bakendeki misala na bango te, même le maître il était avec eux. C'est lui qui leur avait dit que nous passons de l'autre côté, basui boîte mbonge eye balobi biso toza ba pécheur ya kala na mbandaka, mais mbonge ya boye nanu tomona yango te, nanu tomona ya boye te. Seigneur telema tozo kufa ya mbonge koya kobanga te ma rikambo na elio na tonga lelo kobanga te celibat kobanga te maladie ya tala Lazare abangaki bato fina te bapota te abangaki te alobi ke ya solo penza soki nazala na Nzambe mpona nini maladi ya boye penza maladi ya boye epasi ya boye kutu nazozanga na eloko ya kolia na bambwa babandako ya koleshe na bapota yozomona pasi ya ndenge nini wana yoso okoma na niveau wana yaya nano okoma na niveau wana te ebiloko ezokwea na mesa na batongo tala mtema mabe Seigneur azolinga yango mpona nini mutu ya pasi ya bongo kozwa ata biloko oza homme riche ozwa biloko ata na sani otyela ye keno ndenge batyelaka ata mbwa keno lia ke balokota oyo ezokwea na ma mais soki bana bakweyisi te alali nzala yaya yo nano komi na niveau wana te tokumisa ye papa boboyi na nga papa napesi yo nyonso Seigneur notre Dieu kondima na ngai Seigneur ba difficulté abi ke moto ekoya moto elikoloba ke makambo oyo eleki niveau oyo ke ozomona ke non makambo ezali kodepase yaya ekoya kozo soki oza ya Nzambe ekoya ntango bakendeki wana pete bakatisa bazalaki na Jésus te mais basalaki likambo malamu yango nde tozosala na ntongo ya lelo yango nde toyaka kosala ntongo nyonso ete Seigneur mbonge na ngai mbonge na yo eza nini yaya loba yango na ntongo ya lelo moto na yo eza nini na ntongo ya lelo loba yango na ntongo ya lelo ezali ke ntango ezoleka yaya yango nde Seigneur opère un signe en ma faveur na ntongo ya lelo miracle na yo na bomoi na nga na finance na nga miracle na yo na bala miracle na yo papa Alléluia na mona loboko na yo kosala kati na bomoi na nga yaya koyela ngai te na ntongo boye na basusi na
na ba émotion na ba stress non tongo tozali koya yaka na détermination na ma miso ezoko bima ya détermination akena ebindenge ta tobanda kokende ba kelasi ba para bazotika la musika bino bokei musika mais jour ya suka wana ozokende zotangisa mana miso biso tozalaki soki combien bazokabula mbongo bosoko mani bapesi ba grand frère koleka yo oyo bandi kolela non ngai mpe bopesa ngai oleli bongo te omoni babakisi lelo yo zama moke non bopesa ngai mpe yaya yango nde bakendeke bongo zuwa exemple ya mama Anne akendeki na temple enganga nzambe akanisiki azo ameli masanga bien-aimé na ntongo ezali priere yake ofukami na ntongo ezali priere ezali ke otie mutu na se ose prosterne komemaka baproblème kaka ya yo te na ya famille tala famille na biso papa ndenge tozosila tala ya famille na biso ndenge tozobala te tala famille na biso ndenge baproblème nyonso toza nango papa sunga papa tala seigneur na mboka oyo nalie 8 ans yango na France na États-Unis mais makambo ya mikande eza compliqué ya soki ozobondela bongo soki ke ndoki wana na kikuitu mutu avandeli yango okomona ndenge bakopumbwisa ye halleluya ozoya koadore nzambe ozonama ya miso ndoki wana avandela mokanda na ye omona boye olamuki na ntongo jour moko boye ke bapesi yaya yango nde ebondela père tala pasi na ngai tala bacomplication na libala tala bacomplication na mosala baninga bazali kozwa mosala me ngai nazozwa te nazomema bato bazopesa bango ba CDI me ngai te yaya probleme na yo nini na ntongo ya lelo papa maladi oyo ya mutu oyo 5 ans yango oyo nabelaka mutu papa maladi oyo ya tension oyo zuwa yango papa normalize tension na nga au nom de Jésus yayo likambo nini yaya papa ministère na ngai yango oyo papa ngai mpe na ye na ya ministère na ngai papa pambola bandeko na ngai oyo toza na bango oyo bazali kondima appel oyo Seigneur notre Dieu kanisela bango yoka losambo ya mosali na yo papa fongola mpe nzela ebele baoyo nano baye kokota te baya ete ojali nzambe ile elobi ete l'église primitive ebanda kokola mokolo na mokolo papa sala yango ntongo ezali boye bandeko na nga mystère yango ezali ke azali koya azoloba ke nazomona moko te yango na kombo na ye kombo wana ezali kombo ya Yesu yango nde bondela bongo ozoloba ke au nom de Jésus papa namona monene na yo miracle na déclaré miracle à moko la moko au nom de Jésus papa n'est-il pas écrit que ta main est élevée et que ta main manifeste sa puissance lobo qu'on avait manifesté puissance na yo bien-aimé dans le Seigneur ne crains rien kobanga te alobi ke ayebeli yo na kombo na yo même si tu traverses le fleuve même bambonge wana yesu ki ya ndenge nini belela ye lolenge toti koyemba belela yawe na bikamwa tozobelela biso nyonso na ntongo ya lelo miracle papa miracle na finance apa obimisa ngai na banyongo obimisa ngai na badifficulté oyo nazokoka kosimba mbongo na maboko te miracle financier au nom de Jésus miracle financier na kombo na Yesu guérison na kombo na Yesu guérison prospérité au nom de Jésus la paix du Seigneur au nom de Jésus la joie de vivre au nom de Jésus tongo malamu na mutu nyonso bien-aimé dans le Seigneur tango bien-aimé dans le Seigneur tokoyo na suka adoration na biso atongo lelo tobandi kotika journée na biso na maboko na Nzambe yaya kobanga eloko moko te kobanga te azali wana alobi que je serai avec toi moto wana ye alléluia ata moto wana ye ndeko na ngai kobanga te zala mutu ya foi tomona monene na Nzambe papa bandoto nyonso ya mabe oyo naloti na butu na lelo na condamné yango na efface yango na makila na Yesu
na détruire yango au nom de Jésus tosito simbi kombo na Yesu banda ko salela déjà kombo na Yesu au nom de Jésus bandoto nyonso n'effacer yango na makila na Yesu apa ba programme na bango ba agenda na bango apa loboko na yo détruire nyonso écraser nyonso programme na bango moko te agenda na bango moko te esalema au nom de Jésus. Alléluia, Nzambe Tata. N'était pas écrit que c'est la journée que tu as faite, qu'elle soit pour nous une journée d'allégresse et de joie, une journée de bonnes nouvelles, une journée, Seigneur, notre Dieu, de solution à nos problèmes, une journée de recueillement, une journée d'adoration, journée de lumière, journée de méditation, journée de lumière. Lumière na yo brille kat na bombo ya moko na moko kat na biso moko te atambula na ténèbres na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Kimia na yo epesa la mutunyo c'est la journée ya protection likama moko te kufa moko te accident moko te au nom puissant de Jésus. Nyonso muyine mosika na biso na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Alléluia. Nzambe oyo azala nzambe na biso. Ami Monissa, que les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre te localisent ce matin au nom puissant de Jésus. Mis sur l'ensemble baluka mokilimo bibe monayo, et monayo, et mona ba pasi na yo, mona ba mbonge na yo, et mona moto wana bezali kati na vie na yo, et mona ba difficulté wana bezali kati na vie na yo, ba blocage nyonso ekweya au nom de Jésus-Christ. Ma limitation est quoi au nom de Jésus-Christ. Alléluia, papa. Toku monsieur, papa. Petre Jalimonen. Nyon sopra lokumunayo. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés, acclamons le Seigneur, acclamons. Tongo, yalelo, betamaboko pona Yesu. Betamaboko pona Yesu. Azana bomo. Kolobanga te yaya. Hata kumbonge iye yandengeni. Hata kumoto. Okozikate, Seigneur, à l'objet que maintenant, à l'objet que l'objet, l'siko, que okozikate, okomona loboko na ponani à l'objet, car je suis avec toi. Petit Azalina Bisso, Azalina Yo, au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur. Il est là ce matin. Il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera jamais. Il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas encore arrivés à la fin du monde. Kokansate ke atikio. Ezali lokola aigle azwaka mwana na ye amemie mosika mpona kolakisa ndenge nini bapumbwaka. Alashe ye. Mwana azoya na koganga ete akanisi ke azoya po ayebi kopumbwa te. Akanisi ke azokende kobamba Manase. Et dernier mot ezali epa mama na ye kombo na ye aigle. Mbango azalaka nango. Na seconde avant que mwana abamba Manase aye akangi ye. Yango nzambe ntango mosusu atikaka yo amona kondima na yo. Prouve nzambe ke oza moto ya kondima. Tongo ya lelo bien-aimé dans le Seigneur. Yango toyaka ntongo nyonso na badoléance koyebisa nzambe baproblème wana oyo ekoki kokabula yo wana na mutu wana oyo elinga akabula yo epa na nzambe wana yaka funda ye ntongo nyonso okomona solution ekopesa mena nzambe azomona ayebi abosani yo te bien-aimé dans le Seigneur zala nde na assurance ntongo nyonso yaka tokutana yaka ete to adorer nzambe to bénir journée na biso to tika to koisa ba dossier na biso epai na nzambe mais il y a samedi na dimanche wana nde ebandaka 5h30 pe samedi ya suka ya moi ndeko na ngai wana nde ezali 1h ya veille na nkolo kolo aye akuti bango alobi ke ata 1h kaka ya pamba boveye te mais ane oyo tozobandi koveye bongo dernier samedi à moi 1h non zambe kozanga te poko nyonso tozali na prière agressive du soir avant ya kokende kolala yango yaka ete poko nyonso to agresaka mpe bango tolalaka pongi ya sans cauchemar sans insomnie pongi ya sans mari de nuit sans femme de nuit pongi ya kito
kitoko ya ke nzambe akomi kovisite biso témoignage bande kebele babongi ebongi yo mpe tour na yo ezali part na yo ezali yaka poko nyonso ete tobondela mais ya mercredi ezalaka singulièrement pour nos enfants belela bandeko ebele baya pete tobondela mpona bana na biso ndeko oyanga bien-aimé dans le Seigneur tous les dimanches nangonga 17h yaka ete oyoka maloba na nzambe yaya yango tango ozali koyoka la foi vient de ce qu'on entend peut-être ose ressaisir ezosenga parole de Dieu prière te mais nazomona bino te dimanche pourtant dimanche na 17h wana ele ya Paris ele ya Bruxelles ezali ele ke tozalaka na bandako eza dimanche ofandi na canapé na yo ozolanda mateya ndeko na nga yaka dimanche nyonso ete tokutana bien-aimé dans le Seigneur na se awa na description okuta ba coordonnées na biso nyonso numéro ya compte bancaire pona soutien financier ya ministère et PayPal pe ezali pona soutien na yo ndeko na nga ba coordonnées ezali pona contact na yo si tu as un problème spirituel obengi ete tosunga yo na losambo ndeko na nga bien-aimé dans le Seigneur tango tokomi wana mais soki ke nano like te like soki nano s'abonner te o s'abonner pour la gloire de Dieu ndeko na nga nzambe akokanisela yo ndeko na nga bo partager nzambe azali nsima na yo akoappuye yo na mosala nyonso oyo ozali kosala mpona ntina na kombo na ye tanto tokomi wana tokomi na suka tokutani lisusu mokolo ya lobi na mystère ya tongo na kombo na Yesu amen 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 amen.